Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo Oyongai Naningi Komona, Ezali Congo o Ezali Kopesa, ba jeune Misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Kenolo bango papa konzi to mwana ya uli musheni okene kokanga mwana ya uli musheni ndoki simanyoso kopela yo na fimbu na moto mama likambu yango na yeli tango bozo welela kokodioko Bilali aza wapi koko Bilali azala wapi Bilali kende na gambelo kokuta ya meli masanga misubeli na bilamba azobi na badansa boy Nikola bazomeka arme na ngoma Mama, pasi otozo mona nani asomona te. Biso tozo sumba na batoleti ya mabulu ya kibomango. Bino bosumba ya shwa me bozo nyokola biso pona. Toileta kala. Eti lelo ezali. Wapa bino. Netinga davanda kana changu ezalisi. Nga mbote na babone nyonso to ya Congo Suisse. Merci na bino ba bozuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo bami internaute batutu balingaka Ursula o balingaka patron na ngai balobi maître John. Je dis bonjour à toi aussi pour qu'apporter à sa femme légitime maman Mishka, autrement dit 1000 fois mère, maman Micheline, une femme au grand cœur. Là je dis bonjour aussi à mon vieux Bobby Chibas grave moté en malade mon akora peine babone na biso bo commenter, abonnez-vous massivement, cliquez, aimez, partagez. Comme d'habitude nous devons toujours chaîne les amoko Bobby ne zappez pas ni à gauche ni à droite. Vous êtes toujours connecté na Congo Suisse. Tout le monde a news à bien, info à bien. Là on a un sur le petit évêque au Torobeta Masonaye. L'actualité ezali makamboza ko s'est passé na monde na profiter na pesa mbote. Bonjour artiste. Bonjour maman Nabiso. Maman Excella. Maman Excella. Merci maman Nzamba Pambola yo. Merci Bena. Un mot pour na babonné à Congo Suisse puis pour na patron na ngai maître John. Nzamba Lula Apambola maître John motema maman Mishka. Micheline Mishka Nzamba Lula Apambola yo maman na papa na bolingo na binonde osalike lelo Congo Suisse elukanga lisusu. Nazali maman Nzamba Lula Apambola bino pona confiance au PCBT avec mokona na kobebisa te. Merci beaucoup balobi plateau ya koinda to côté na lisolango directement petit évêque to comprendre te to côté na l'affaire Kokodioko to yebi ke abelaka liboma akomaka bien et to yesu koyoka ke non Kokodioko penda liboma ya liboma penda koti fulu na minutes oyo ana scène PP tozo ebate to le kiyo to bi éclairci parce que la passe partout mais quand peut expliquer na ba internaute na ba fan Kokodioko ba fan ya Congo Suisse qu'est-ce qui se passe na artiste na biso Kokodioko balandi ya Congo Suisse Kokodioko azali boma na minute oyo papa Kokodioko azali boma papa Kokodioko bauti koluka ye ça fait mikolo moi ndambo soki intimane boye papa Kokodioko auti kobunga ba kuti papa Kokodioko kote soki ya mbinza nde bake kokota ye nde bazwaki ye babelelaki batu lever chaque Congo azu Kokodioko akendaki na ye na scène pepe Kokodioko na minute oyo ya koko azana scène pepe azali boma Kokodioko abeli liboma azana scène pepe esika ba memaki Kokodioko abelaka liboma depuis kala omoni tangu biso ba pété avec moko na chipinga ba logi kama na mpata musasa wa mesu kama boy tolobaka na tin mutu lokola Kokodioko a servi théâtre congolaise Kokodioko akoli na théâtre komona mutu lokola Koko ndenga zawa na defaiza ba stress ya vie Kokodioko a travaillé dire na théâtre congolais ata moto kinga 84 ya vélo azana ngote asimba ki c'était besoin on sali ba retour c'est là maleme maman
oyebi biloko misusu tokomi kobenga bato ba retour bapasi mosusu ekomi kotambusa bato lokola maboma bazomilobela na nzela mutu lokola pasi eleki akomi kotambola na nzela azomilobela lokola liboma ozomona kaka mutu azokatisa prince azomilobela ye wana azomilobela nzoka nde bapasi elekeli ye na mutu eke kotushe mutu ekomi kotinda ye asala nini aloba bilobaloba ve kokodioko eloko ezoboma ve kokodioko eza ba stress ya nini a travaillé trop na théâtre congolais ça se retrouve ne loko te nyonso wana soki tolobi bana wana balobaka mingi mama ngayo oyo sina leko na bangaka liwa te pete avec muku na chipinga baloshikama na mpata musasa wa mesukama muko boja kumwele chikunku zaba mutu zaba vale lelo na lobike mulangi pem nakoloba loba papa papa kokodioko azosibir makambu oyo ezozongaka na mutu makambo ngo za nini eza ba stress ya kozanga mais soko moni papa na kokodioko collègue na yo azangi yo poko ko epauler ko epauler na moko nano li papa ya kobam naka ne ko epauler kokodioko ba plateforme beleza ya théâtre omoni yango so mona ke fo mutu na mutu ba déclarer ba biloko na ye soki biloko ya kokodioko bandi théâtre ya CD kokodioko soko tali na ba théâtre ya kala ba théâtre de chez nous azali kokodioko abeli liboma lelo ye wana na scène pepe ya koko oyo aningisa stade mobimba bilamba ezali likolo biso nyonso na stade ozokanga chibingu ndongo kokodioko totomboli bilamba biso nyonso kokodioko aza na kata scène pepe mama esika moko na maboma sikoyo petit évêque mais quand on peut expliquer biso bino ba commander boza na association na bino benga soki lisungi to lingana loko moka bongo non lisungi to lingana eza ya JP Masamba non boza na atuni comment dirais-je oui to kanisa eza ya papa JP Masamba papa JP Masamba ya yo yango yo wana eza lokola association na ye oui mais ndeko na bino to bino ba toza zela na tangelo yo toza na pakosiko ya mama Losanjo bayo bol pakosiko amudi prochain intérêt général ya mama Losanjo toza na NTPC ya président Masumu de Blende toza na G10 wana tu wana eza ba plateforme na ba association yoki baba kasi on a loba boy c'est encore le moment de qu'on a bino à côté fulu aux première fois té tout qui et comme déjà des fois plusieurs pluriel déjà des fois ngoyo papa kokodioko liboma bozo télématé tant que ba comédien pour que boy des collègues na bino bo c'est la ceux qui a koufi après boy na ba katafa boy resenga li mama likambu yango na yeli tango bozo wele la kokodioko bilali azawapi koko bilali azala wapi bilali kende na gambelo kokuta ya ameli masanga misubeli na bilamba azobi na badansa boy oyoki bilali soka ameli masanga na gambela wano kokuta bilali azomi subela na bilamba ngonga ya kuluka bilali nano ezoko kate bazonzela mukolo bilali via kodoka nde bake koluka bilali mais yebo ko koluka parce que za comédie ngana za nani oza comédie lokwa bilali batato yo kutu bazana mandefu ya pembe babimali bosona nga bakete ngana kene ko mwana betaka mbonda bakolo pe babili mama na mboka nini oyo oui na mboko tikatu fanda ko mama kabasela zana posa na ngai oyoki mushinga paza na posa na ngai tikana fanda mama bato ebele tozoki bapene na bao babengi balobi papa kokodioko akotaki kisi bon toyebi te bisimba nsima peut-être po afulama lisusu soit disant aja bongo misunyinyini kokodioko akoki kokende nango banga nasilisa babone babengaki no yosila toyoki ke papa kokodioko cause ya liboma na eza parce que akendaki bisimba nsima yango baretour wana esalika kota na foule des fois mama jamais mutu lokola kokodioko ata koti nganganga koboya ye mpona nini akoyebise misuni ese ekomeli okomi demode na kope sokisi okosala nango nini AGKI nganga talaka intérêt nganga kene kozwa mutu lokola kokodioko na kisa koboya akolobaka kokodioko asaleki age papa cheko kongo mutu akendaki kolokota kokodioko me na hôpital nayebi te parle koki oloba nini papa chaka kongo asali mosala na ye un artiste à danger
côté artiste na en danger aka juillet amemi na scène pepe mabeni na salle siko pona bino ba comédie tout obo c'est le côté pona ko dio rolo banina yo pe y compris na 4 faut c'est le côté le but que nous avons na y compris yo na 4 petit évêque oza comédien non papa chira ko ngaka sali bonne wana bitumba banzoko mamanga matiti na kota eza bitumba eza lisungi mama lisungi oyoka ka batinda ka code chaque mois siko poyo o epole moto to sunga moto fo ba ene ba banda liboso na lobi na ko epole na zana nini nga moko mutambuli na pusu bon ça va to kende pa to zenge pa matiti na tongo pusu na poko yezu inga tiki problème ezate papa chaka Congo alokoti papa kokodio on a full amena scène pépé bon problème ezate est-ce que yo petit évêque étant que comédien étant que collègue ya papa kokodio ko peu importe aza ene na yo na mama musala mais est-ce que ozu ata jour moko terre ko rendre visite na hôpital non non po caméra zoko tate c'est une caméra té mais po caméra zoko tate na kendaki mon colonine maman lelo ça fait combien de jours depuis à côté malembe maman combien de jours malembe maman nga na keyi combien de fois na lobi na keyi bongo ba oyo ba sala na kokodioko ya ba ne nyonso tango ke na kote ne tanine alors reconnaître aza ne tanine va so loba loba ve mutu eswente ve mutu edoki ok maman ve mutu eswente ve mutu edoki omoni lelo biloko tokoloba na bimisa kaka bimisa papa ok tozo yoka ba rimer kuno mwana ya kokodoko pa bela kaliboma seke tolo banini famille point d'interrogation mwana na utaki kokufa ye pa bela kaliboma tolo banini famille tozo yoka ba rimer na lobi tenga na lobi na yoki rimer ba lobi mwana kokodoko pa bela kaliboma autaki kokufa seke lingelo bake eza famille mutezo sala biloko wana mais il faut yebake kokodoko soki eza famille ya kokodoko mutu bazo sala biloko wana ebela bato bakokota 2022 te Bon, en 2021, on a soki eza bango ezala oza camarade ya kokodioko bomela na ye masanga ezala na musala soki yo mutu oyebi yango okokota 2022 te pesa baninga ne ba comédien nalobi soki eza bango mutu akokende te soki pe yo eza na kati soki pesa yo na yebi kokodioko kaka na boye na nini tomonana te tofanda te ozolakela baninga soki pesa yo pe osali nini nalobi ke oyo nyonso asali bongo akokende 2022 te na diembeli bino en tant qu'évêque patriotique et comme nini cher abeto notre na bomo ibo pesa kabiso mbongo na biso toliaka et comme katoke na kofutela kabiso na basen pepe mwana ya bimilo bia wasoki o ba supporter baganye mais kapino ko tali kamba $3000 kaka boye kokodioko mutu ezodoka zo raisonner asali théâtre di ata 3000 ya simbite mais monsieur Bela Chou patron bogos mutapesa ki yango ezate ka zongo na balabala zongo ni pa ba comédien patron Bela Chou mutapesa mama Priscilla Ixil mama bolimbisi Priscilla yango soka uti wa moi sinao affaire ya likambo ya mwana nani Congo o bazo benga ba prêtre Congo ba supporter bagangi wo mwana wana ifale ba pambola ina aja ba wendo mwana wana ba supporter bagangi aza mutu moko fonza mba pambola na baja ba wendo pona nini aja ba wendo mwana wana ba pambola na $1000 yo mto zalaki mutu délaissé oyo yokiminga na yoki de malembe wana nanu ya liboso acha swe na nzoto odor za salité kasi bapesa ki balobi asomba bilamba cha swe na nani apesa ki penana asomba bilamba kwa maprobo mwana wana ya liboso azwi 1000 wana oli akenda tabateka somba bakwanga bikwanga aya koteka mwana wana azwi 1000 wana bandi nango na badring bombe mwana oyo azalaki kabuti komela bangi aya tunike biloko nangeza babe alongwa wana mutu momeli bangi moko apamba pamba yoza na eloko apo mais mukolo azwi 1000 na yebi soba numéro ebima mukolo ngo na ba émission azalaki kutu na téléphone te komi ngande ya na ye numéro na nga yango okomi ya na ye potango vie komi ko changer tango azomela bangi vie doki kuna ozalaki ya te pe mwana ngo mutema mabe mutu afilma yo na TikTok na ye a publier ata $50 apambo koki ko pesete do amote amabe deuxième mbongo yaka te sali nini 2000 bizaleli ya bato toyebaka ngo soki bazwi mbongo mutu mosusu okomona o nga frère en Christ nga sœur en Christ mpo nanu azwi eloko te mokolo akozwa mbongo tokoyeba bizaleli oyo ebatami kati na ye prêtre kongo azwi $2000 prêtre kongo akomi bofilme nga te na babwati na mwasi na maneta minene lokola Terminator ake kolibere Sarah Kondo
Bandeko. Nakata boîte bo filmer ngate, bo filmer ngate. Bo filmer ngate. Akomi kaka lokola pre nini boy. Fonzamba pambola yo lokola ba aja wenu yo zalaki mutu de laisser. Mais tu peux dénigrer moi là-bas. Non, zalaki mutu de laisser na bangi. Mais vie a mutu changer à vie a changé, nzambe tango a changé. Fonzo vite na tout droit, ça la vie. Peut-être zalaki dernier cartouche nzamba bombela yo na vie. Est-ce que yo fréquenté pour ba keza vrai? Nazomona ye na ba drink air news. Au monde na wapi? Soko tali na ba TikTok bato. Mulanya whisky na maboko, vin na maboko, nyoso. Ezola ki sa nini comportement ya mu? Ya moto. Siko par rapport à l'euro et ça les succès Krina Bimisi bas supporter bagangiwo et tant que moto vraiment normal au hasard azo réfléchir très bien na habité pas na yo na habité ça ba l'euro moro futilité to ya ko encourager bien ko encourager te maman zamba sala kaka likambo omoni zambo musali bolamu ezanzam ndeti mwana wana bas supporter bagangi yo kanisi nini leki wana nzambe mutaleki wana poka ka basiporter baganga wana bato musu baza pour musu baza ya lekilite ya kanda na kiliboma polite ya kanda liboma ya liboso mususu ye wana oh finalité ya kanda liboma c'est sonné comment ça a sonné Moutou Benem un père de famille en plus marié. Moutami benga kamutakala na nkolo nga papa de famille na kene kumi benga mutakala na nkolo. Mais obima na style. Numa na kom. Obima na style. Style na ye ya lobaka nenga na lobaka. Oh. Mama bovanda bo mama. Qualité ya kanda. Qualité ya kanda c'est mutu moko lokola foot de kadar. Ozo finga mutu so bakangyo siko. Olbi? So bakangyo. Qualité ya kanda so mi benga mutakala na nkolo nduma na nkolo. Quel papa ya bana nina koko mi benga mutakala na nkolo. Qualité ya kanda za maele te. Kolo oyo bozo sakana ne kolo ya mapapa tokolo ya nini ya bisabata na vrai ça soyongo wangalite ya kanda wana bikamfu ya ma idol na out idol nani ya nani ya nini na nini mama botika bêtise tout ça c'est du pote bêtise bozolo ba wa ngolo ba kono olekite ya kanda na komi ko tena liste ya ba prophète nyoswa ba makiona ya Congo oyoki ongo ko teti na ranger Denile isela na yebisa yo kotanga papa Denile sawa te oyoki ozomona mutu lokola ba prophète belele ya makiona ndeti lite ya kanda mipesi mutakala na nkolo mutu na yeso salate na ndeni mutu salate quel genre mutu na banza ke mutu nyoso bazo yoka ngai na banza ke lite ya kanda yoka ngai lite ya kanda ke kutushe we ranson pona nini lite ya kanda tushe we ranson pona nini we ranson ya lokota ba fazer na bagambela na bawenzi ya komiko kene ko toucher wera alo bana wera ke lokota pape pangusa nye mais nzemba wera alo bike wera sona na ajina ya kokolo ba bloka bongo alo bakabongo te oyoke afingi ete papa ni benga kamutakala na kolo ndengeni siko pozo attaquer kapwani et ça le passé esungai na aji oya zana ngwa ko bimsa ba moro à chacun sa vie morote ba chose inatendue à chacun sa vie papa na banza ke lelo na poko lelo e komeli ye na matoi yoke na banza ke komeli yo yoka eloko na koloba lelo eza nini Mama ya bina kanisi pasi pona nini? Ya nini? Ba prophète bazoka ngaka bana babola nde bandoki. Jamoko yoka prophète kanga mwana fachi beto ndoki. Jamoko yoka mwana prophète moko ya makyo. Akanga bemba gombo mwana bemba gombo ndoki. Oya biso bana kaka na makoje na mutu nde bandoki. Okoyoko mwana wana zana ba antenne na mutu. Eza ba antenne parabolique ya mutu nzoka ni makodi ya mwana zana savo ya malongete. Mama biso yo tozonyo kwa manabana na biso ya pasi. Bana na biso nde babola kaka nde bandoki. Jamoko yoka ke ne pas fachi beto. Mukozi, Dieu m'a envoyé chez toi. Ok mwana na yozana kidoki mafele kopela yo fimbu na moto. Kendolo bango papa konzi to mwana ya uli msheni. Ok neko kanga mwana ya uli msheni ndoki. Koda mboka. Si manyoso kopela yo na fimbu na moto. Oyoki?
bana ngope bakokanga bino bandoki te ndenge nini mwana mobimba nzoto ya masse d'estomac ya remoko consommation mwana zoli ya 4 bula fufu bakokanga ngo ndoki te ndenge nini okomona mwana moko tele libele okoyoka prophète alobi mwana wana melisaka na butu nyonso wana nini ezali kolo ya batoilette oyo tozobima nango batoilette ya lokola ya kibomango bango basumbaka na batoilette ya malamu biso tokotaka batoilette ya kibomango oyo atuku lokola bazomeka arme nango mama pasi oyo tozomona nani azomona te biso tozosumba na batoilette ya mabulu ya kibomango bino bosumbaka ya shwa me bozonyokola biso mpona eti lelo ezali wapa bino neti nga navandaka na changu ezalisi neti nga biso so kive ya biso eza ya tukubu wana omoni oyo pene ezala kozokemba boye ntango isika oyo biloko ya makasi oliaki ndeti bakwanga ntango ozokitisa eloko ya kwanga eyaka na puissance lokola fize ozoka na libulu ebimi baabone ya Congo Suisse babi plateau ya koenda petit à petit molo na petit avec azopanza bamasolo babi basecret petit évêque naebité par rapport à papa Kokodioko ba comédien entre vous oyo basali na juste te ya sunga muninga na bino papa Kokodioko ya kotala ko rendre service ou koluka famille na yeto moi si bana na ye pour que ndeko na bino à se rétablir ce qui est na vie bien te ba stress nengo lobi réellement a comme bien botaille à l'aise ba oyo non basali paté message nous allons recouper ça pour que bato ba Rolanda ba luka te quelque chose pour que ba soutenir papa Kokodioko message ni nga na kopesa mama baza mikolo message eza kaka moko ke bosangana ba mikolo nyonso akala théâtre bosangana nyonso bokoloba biso tokoyoka biso tokoloba nini eza lokolo zozomisa papa na bino sima yo mwana obima liboso mutu aza censé kosensibiliser eza ne papa masumu tonani o aza mokolo parce que olobi bituma banzoko yo koki kokota te neti banani ye moko te ba plateforme eza ebele ba association eza ebele osala patin basangana bozela kufa olobi bozozela ya kufa bon bosamba cercle e boko kufa na ba comédien bango bamonaka ngo ezali susuni kokufa eza nature loi ya nature pe bokoma na bino système a deux a deux bolingo sile koma oya nebite yo zaka na tobeta masolo nga na Yesu nazalaka na Yesu ok nazalaka na Yesu ok nazalaka na Yesu c'est fini ok tika na pesa tabasi oyo babota nyonso conseil ok na uti ko yamba mwasi moko na bureau na ngai azoyebisa nga lobi pété avec mukuna famille ya mobali na nga bazoboya nga mpo na boti bana misato alobi oboti bana misato bazoboya babio ya mwana na bango kokobala mwasi oyo abota bana misato te natindi oyebisa famille ya mobali na yo boye Thomson oyo baliaka na ndako atika bana combien na mai soki Thomson wana baliaka ye po atika pe bana na mai yo poza mwasi akobala oyoki zamba lola pambola bino zamba lola kanisa bino nalingi nayebisa mutu moko yo mutu omimonaka mutu pamba nayebisa yo ke zambe ya 23h59 ako changer histoire à vie na yo oyoki zamba lola pambola bino zamba lola kanisa bino tous les mutu nyonso vie edoki likolo ya mabe nalingi nayebisa yo yaya vi na yo ekufi nanu te baoyo nyonso mpe baleki yo babali liboso na yo bakomi te baza na courbure baoyo mpe nyonso bamati avion liboso na yo bakiti na bakiti te elingi elakisa yo mpo okoma tokeni komimonaka pamba te talela nzambe akopesa yo oyo motema ezolinga oyoki awa nakoti na étape avec patriotique nalingi nayebisa mwasi moko komiboma te komisala mabe te Yesu aza na nsima na yo oyo ezolinga osala ya malamu ya mabe kosala te oyoki mama Zambe asala yo original lolenga akela yo oza photocopie ya mutu te
ozape escalier ya mutute yaka pe kotika mutute na mukili mokili eza match kwata tchali koloto tutana basombi to sombi babali to bali mokili eza ya sata te sata kopia nyonso eza na mokili eza ya nzambe tika nzambe alola pambola yo kende musika ya wili musheni koda mboka koda monde entier nzambe alola pambola yo. Merci. Arme Fantal PDG Maluma Voka Matembela Simanda ko mwana mobali oyo alataka makasi ko lokola ya zate PDG Maluma Voka Arme Fantal Matembela Simanda ko zamba pambola yo zamba lola apambola le génie des camps gardien du temple zamba lola apambola yo famille Ndambo Mobimba Costa Notrau Ndambo zamba lola pambola yo zamba lola pambola ya Kadi Endambo izabalola pambola Christian Mabanga Endambo zambalola pambola lisusu papa leki ya Bendambo lisusu Bill Gates Endambo mama Makanza mama Gode Makanza mama Bota Bendambo zambalola pambolo Tuskinze les jeunes millionnaires éclairage Anjili zambalola pambola bino zambalola akanisa bino na lingina yebi sabino kalate nazokene no orphelinat le 27 décembre to soutenir orphelin ba fêter na kimia petit avec muku na lobike ngai oyo na komi benga ma prophète nani évêque ya babola na Chenzo to Angers vomena te ka sapatu meto aider babola zambalola pambola yo numéro de téléphone yangwana plus 243 44 035 11 plus 243 43 035 11 plus 243 84 44 035 11 zambalola apambola yo PDG Rock Djibwe groupe Djibwe mobimba sika bozali totekaka mapangu pe lisusu na crédit tozoteka mapangu na crédit lingo somba lupango pe simbongo ndambo topesi yo mabele na yo na mikanda ozotonga ndambo ozofuta ndambo benga kaka numéro petit avec mukuna okomona makambu Foge Arnold Foge ya yo yango yo motema mama Irene ya yo yango yo zambalola akanisa yo Nemantoto père spirituel ya baindo ya yo yangwana Nemantoto père spirituel la baindo bola muka Nemantoto azawana Yoana wazobenge chargé spirituel ya baindo umela le gérant Nemantoto zambalola pambola yo Pitis Bova mobimba flat Pitis Bova mobimba batioso basala kakuna zambalola pambola bino PDG Papichi Swaka Bova ya yo angwana Joël staff nangana quartier 3 zambe apambola bino bana de la plaine mobimba Rino Samba Joël pourquoi te tofla ya malili famille mobimba Junior Océan Maya Munene ingénieur ya peintre ya Munene na kata mboka Congo zambalola apambola yo groupe Dikin mobimba ya Didi Kinwani joyeux anniversaire à toi ya Didi zambalola apambola bin. Merci beaucoup chers amis internautes de combiner suka émission na poser aux questions moko petit évêque par rapport à Maramtou de Sololi je ne sais pas un mot pour na comédien un mot pour na papa Rokodio qu'on a famille naé et puis pour na lité ya kanda na bato oyo baza contre Congo o ya beti ba supporter ba gangi wo na éviter lilobani oza nango pour na bango Mama Gerda Kiwanzi, hein, moi si ya papa Nabiso, Stallone za zambalola pambola tela kumbu ya bayaka kikulgani na poto zam kumbu ya bayaka makasi boy papa Stallone eza muna Esaú papa Stallone Esaú esiko zali na États-Unis zambalola pambola yo Stallone Esaú mutombo zambalola apambola yo zambalola kanisa yo le jeune millionnaire na kati ya États-Unis zambalola akanisa bino likamunini olobi mama na lobi boye na nyonso to sololi message moko pona ba comédien message moko pona famille biologique ya papa Kokodioko et puis pona lité ya kanda na bato azolo bakeno pona ba supporter ba gangiwo garçon wana ceux qui Congo bamsu baza contre bamsu baza pour je ne sais pas synthèse mot de la fin pona bango na bito kolobani bote ya roi Congo atika drink
azana nous jeune soka tiki kwiti vina ye ko bonga atika kwiti asala vina ye ok conseil yangwana naza attaque avec na lobi ke conseil na pesi atika kwiti pona lité ya kanda na lobi ke papa tika biloba loba nani na munoko na ye tika biloba loba papa lité ya kanda tika biloba loba zala mutu zala mobali zala ingambe ok pona nini soso ba comédien et puis pona famille ya papa kokodio ko soki boyebi likambo botika yoki ezo sopa bino yoki ezo sopa bango soki bayebi likambo batika pona ba comédien bolingana bozala na bolingo bozala soudé tala lisungi ezaka kambongo te lisungi mususu za losambo bokangi pe kokodio ko boye bokene pe na losambo biloko mususu eza basse sa diable yoki mama zamba lola pambula papa John na biso mukolo chaîne oyo zamba lola pambula ye Congo Suisse mobimba zamba lola pambula yo na cameraman na biso papa Igor Tingi mobali ya pembe mutatika lisungi na défaut mutatika beauté na défaut mandefu na ye ya pambe za lokola pelouse à jardin d'Eden mobali ya solo zamba lola pambola yo na kati ya chaîne oyo na pesi ba journaliste nyonso basalaka na chaîne oyo mbote ba bonne guérison na yo parfaite esiko ozali ba bonne guérison na yo esiko ozali zamba lola apambola yo kabambe esiko ozali pe ya yo yango wana yo pourquoi te cordon ya chaîne oyo zamba lola apambola. Merci beaucoup, ça nous finit aussi mes amoureux. Il y a Congo Suisse Ursula. Merci beaucoup. Nabino tour aux acquittons et à Kolanda Bisso du début jusqu'à la fin. En tout cas, beaux à la bien. Nabino tellement trop. Là, je dis bonjour à mon patron, le maître John, pourquoi pas aussi à sa femme, celle que j'appelle maman Micheline, 1000 fois maman Mishka. Des gros bisous. Ma famille Bossal, les Jonathan Bossal, les gros bisous à toi. Pourquoi pas aussi à Laura Bossal et maman Henriette Tubambe depuis ce vieux d'anga tu basses grave monter en malade, ça ne peut pas manquer. Aux avions d'anga ya tongo l'autre babi mutatika tika kolata na défaut hein. DJ mais en tout cas m'tabeta la griffe bana du colo tina linzara griffe na griffe. Na lingi bino tellement trop surtout na ko rappel na babone na biso, beau commenter, cliquer, aimer, partager. Beau commenter, abonnez-vous massivement. Babilo rabo ça la marana rata Congo aussi en tout cas ne zappez pas beau s'abonner. Ursula alinga bino tellement trop, na lingi bino tellement mingi, vous êtes tellement nombreux. Moi n'attends pas comme vous êtes mais oh nous surtout elle dit biso yeba que Ursula lingara ou pas lingara Congo Suisse ou lingara petit avec to lingara bino tellement trop et quant à moi je vous dis au revoir. Non, avant d'appeler ça au revoir, faut appeler ça merci l'équipe technique. Là je vois tonton Igor Tingi, mon cordon Kiko, gros bisous à toi. Niba la pemba kim sabangina kazandako. Je pense que ngana bino to monani mikolo zali koya allez. Gros bisous, bye bye. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyo ngai naningi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.